Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné, fan nyonso ya Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Ndeko mobali na diaspora oya moni mwasi na kati ya ndako a changer comme un caractère un peu différent et sur moi temps en tout cas landanga na la tsayo ndenga kosala oya koratango matali orate libela mbote ba papa ba mama mbote ba rando na ba randonnette mbote ba to balinga rando na ba oyo balinga rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo papa yo soko monique surtout soki tozane te tozokota septembre ba comportement wana ekoki kobanda alors soko moni mwasi na yo akomo changer akomi koatise na makambo moko oyo ekokani te na modèle ya changer akomi kosala makambo oyo yo imaginaki te eza na makambo ebele comme tala kosala akoko bima bibimela akoko zonga alobi likambo akoki koloba na yo obalanga mosombanga te akoki koloba na yo eza te po bengisanga na poto sala boye akoko loba na yo tokutana awa na poto akoko loba na yo makambo ebele soki bozoswana mais entre temps bozoswana kodu te mais bozo discuter moko na ndenga moki entre temps à part wana soki bozali azala makambo ebele ya échange vraiment yo moko koyeba yango po makambo ya ndako no ngamo ena yeba yango ezate mais eloko ngala koyebisa yo linga osala tout po bongisa yango kaka pendant 1 mois 2 mois donc 1 mois 2 mois kaka ekoki kolinga jamais de la vie olekisa 2 mois soko lekisi 2 mois po ezala na kamoko to mwana azwaki malade ou bien likamoko mais suka nango 3 mois na 3 mois wana même mwana azwi malade même likambo ezali en tout cas sala oyo nga na koyebisa sikoyo bozala ndako moko toujours ndenge bozali atika ye azala toujours na comportement na ye wana adapté na comportement na ye nyonso akosala même au comprendre que akomo bima na motu zala toujours na maîtrise même au kangi ye omoni eloko moko ya bimaki na motu zala toujours na maîtrise nyonso akosala okipe yango te bete yango kanisa yo po ntango obotama na ye te même olingi ye ndenge nini même bozala na bolingo ya ndenge nini même bozala na bana en tout cas sala oyo nga na koloba parce que esi ebebeli yo alors nga nazobongisela yo na kati po se ebebeli yo ndenge kokokende po sala boye soko osalaka to osalaka te linga eloko ya liboso yo banda koprepare vie mosusu même oboyani te même aexplike na bato makambo na yo même baye kovandisa bino na bapaster même bavandisi bino na bato balobi ke bosala boye po madame alingi boye bosala likambo nyonso ekosalama oyo bato basalaka en tout cas yo kaka yango sala ne tondimi na yo te mais banda koprepare vie mosusu po mwasi akoko changer te yo ozo comprendre ye te na vie eleka 2 mois 3 mois soki eleki 2 mois 3 mois yeba olinga te ezali vie na bino ese ebebeli bino alors
sikoyo fosala boye yo banda kobongisa vi mosusu donc elingi koloba boye yo banda koluka liboso bisika okoko banda ovanda mais eloko ya liboso koluka luka soki osalaka eloko ya liboso kokoluka mwasi mosusu oyo yo kokobala to oyo kokovanda na ndako moko donc na bandeli soki osalaka fo luka mwasi mosusu oyo kokobala to oyo kokovanda alors soki osalaka te okoki mpe koluka mwasi mosusu oyo kokovanda to kokovanda te mais soki osalaka te oza na yo moto moko otambolaka na yo to obetaka bacope na yo to osalaka soki likambo nini en tout cas yo mbala moko kutu oza très bien ke oyo asalaka elingi koloba ke ntango mwasi na yo abandi bisakata banini yo mbala moko yo mpe banda bisakata même oyebi eloko ya azosala te même oyebi likambo azosala te même okangi na mobali to okangi na mobali te mais comportement wana pendant 2 mois aza même pas na zemi 3 mois surtout comportement wana azoloba oyo penza ya mabe oyo nanomona te alors mbala moko soki oza célibataire et soki ozali moto osalaka te en tout cas banda déjà koluka série moko ezala za makambo ezala soki ndenge nini banda kointeresse na vie mosusu voire même relation na ye ya mbetu ya mwasi na mobali soki ya banda koboya après 3 mois yo mpe lakisa neti ozokipa yango te même soki apesi yo mpe kipe yango te donc changer vie koluka moyen te ke ozonga nsima kosala acte wana te parce ke okozala na problème na vino nyonso même soki botikali ensemble ou bien soki soki bokabwani kutu bien bokabwana nde na retard alors yo linga osala yango mpo bokabwana na avance bon makambo nyonso oyo bandosala makambo nyonso ebandoleka na ndako na yo lokola ye moto abandi comportement bizarre yo jamais de la vie oyebisaka bato to bakamarade na yo to bandeko na yo to n'importe quel moto soki ye azoyebisa bato yo kolinga te ke basambisaka yo kolinga te osamba soki bosambelaka oui bokokende epai ya bapaster mais zala sir okozwa no solution te po soki otie tembe tala na kati église na bino paster abanda kobongisa bamabala ekufa kaka soki omoni moko ebonga elakisi ye te moto abongisi mais bango moko babongisi mais soki otali na kati église na bino bato bakabwana baza ebele mais basambelaka kaka na église baya couple lelo mwasi atikala ye moko to mobali atikala ye moko alors ndenge moko mpe soki bopesi na bakamarade na bino ekokende plus kaka ndenge moko église na bandeko na bino kaka ndenge moko libala couple nyonso soki ezwi problème ebongisaka relation na bango na 2 mois ou bien 3 mois soki eleki 2 mois 3 mois etikali lisusu ekobonga te soki ebongi yebe bandozala kita mata yango wana ndeko mobali landanga yo foluka mwasi mosusu mbala moko surtout soki osalaka alors mwasi yango fo azala mpe susu femme saine donc elingi koloba soki yo na mwasi na yo par exemple nano na banda na peso nano age ya mwasi okoluka donc mwasi wana yo fo leke kaka na 2 ans to bokokani mbula donc leke na 2 ans to 1 année to bokokana mbula to ye aleki yo na 1 année to 2 ans on comprendre donc différence à 2 ans na ndenge ya likolo yo bimi moke na ye différence à 2 ans to yo obimi mokolo na ye différence ya 2 ans mwasi yo koluka mwasi yango mpe yo koluka fo azala na bana exactement mokie koleka oyo ozala bango donc yo soko oza na bana mibale ye fo azala na bana non yo fo azala na bana neti yo te o bana mokeke yo elingi koloba boye soki yo oza na bana mibale ye mpe fo azala na bana mibale to moko soki yo oza na bana misato ye mpe fo azala na bana misato to bana mibale to moko alors mwasi yango fo azala na mwana oyo mpe obota sikoyo soki ozwi mwasi wana azala mpe femme seule azala mwasi moko ye mpe abengana mobali to baboya na mobali to mobali akufa
to banda bota atikala kozala mobali na ndako te. Donc faut luka mwasi ya bongo et puis yo mutu ko intéressé na libala te. Mwasi wana yo kolinge kaka mais ye mutu faut intéressé na libala. Soki ye mutu intéressé bo vanda ensemble mais koyebisa ye jamais makambo oyo ezoleka na ndako na. Si manango soki azo intéressé yo pe sala neto intéressé na ye. Intéressé na ye pe na ndenge ya solo. A sentir o intéressé na ye mais akoyeba ke oza toujours na mwasi na ndako. Mais le col akoyeba oza na mwasi na ndako yebisa ye azala discrète. Ondimi proposition na ye mais azala discrète po oza na mwasi oza na famille. Alors sikoyo bandosala ndenge nini ozotala po mwasi no kuna akochange na ye te. Soko moni mwasi na yo mikolo wana achange yeba ntango mosusu bakangi ye na hotel na moto azobanga soki oyebi. Soko moni ye mikolo wana achange ntango mosusu azala likambo alinga soa na yo yango alingi bosala neti relation sexuelle bosala likambo. Donc soko azozonga pembeni na yo azozongela likambo ata bozala na ndako moko. Alors yo pe salaka neti adapte na makambo oyo alingi. Soki aza bien na yo boza bien mikolo wana elle moko kosala na relation sexuelle to okosala na yo te. Mais kozala toujours na kanda te contrôler situation yeba ke esi ebebeli yo foluka deuxième vie kokosa na liboma te. Alors mwasi wana ozwi sikoyo soko moni makambo ezokende bien to bolingo na ye mpenza eza serie kokanisa te komitungisa te soki abengana mobali ndenge yo babengani yo, ndenge yo babengani yo kutinanu te, ndenge yo oyokaka basi babenganaka na ndako. Même abengana mobali na ye abwaka biloko na fenêtre yo kokipe te. Po mwasi wana atoke pa na ye soka bengani yo da 2 mois problème eza te. Provik ye bolingani na ye na condition ya difficile. Na moment moko difficile ozozwa problème na mwasi na yo o bo vivre na ye bo komi na likambo moko contrôle eza société elakisi contrôle kotikala kozala société. Alors yo sikoyo fo banda mbala moko na mwasi wana kokendeki. Tango ozokende linga bato bayebaka te, même bakamarade na yo, même bakamarade na mwasi, et puis éviter ba relation na bato ebele. Même bokutanaka, même bosololaka likambo surtout ya vie na yo kolobaka te, même bango balobi. Même ezoleka soki ndenge te. Mais entre-temps, mwasi wana oyo ozwi bisika ozokende, tango aza na ndako osi boyokani ke yo mutu kokende kuna. Alors yo lingaka sikoyo na ndako oyo yo zwaka soko bimi na mwasaki no normal otie chemise moko na pantalon soko ke kuna otiki yango banda komema bilamba na yo moko sanke mwasi ayeba po mwasi oyo yo abanda kokipa lisusu te akomi na caractère moko différent akomi supérieur na yo akomi osala makambo moko sans contrôle donc abotoli contrôle ya famille yo akomi mono kaka ndenge wana abanda otya vraiment ka na bilamba na ote na makambo na o mususu te. Kaka nde akolinga te amono na mwasi. Même azolingo susu te, même azomono tina te, akolinga te amono na mwasi. Alors, sikoyo, yo, po makambo na wane kende bien, en tout cas, ko signaler te. Nazolo bakaka na bato yo, balingi ba vanda lisusu na mwasi. Soko lingi no ko vanda na mwasi te, wana mafu, soka obengano lobi, zala pe kaka mafu, okoko tondisa ba chéri ndengo lingi. Mais oyo yo siko basala ba mingi azana besoin ya mwasi parce que awutaka musala à travers 48 heures par semaine. Donc mutu moko fa lambela kay mutu moko fa sale musala, c'est tout à fait normal. Yango ba oyo basala vraiment bino et ça très important que ba sommaire ko ba sommaire bazana ba mukatula kedi atalukite me ba kolukaye. Alors sikoyo ye yo lokolo salaka banda komema bilamba moko mwasi na kotia kate zoka sikoyo bilamba oyoyo etika zanga tina to oyoyo oyebi obandola tango soste se bando nzoluka yango sikoyo tiaka ngo na armoire bimisa ngo na valise mwasi na mona kaka bilamba ezandinge zala mais valise pe tondisaka biloko mosusu po abando fuye nango te ata ba livre même soka fungoli akokipa ngo te po soki ya changer vie akoma kotambula akoma na bakamarade batonga kayo balobaka makambo nyonso ya mabe na yo même na bakamarade na yo même na binemi na yo même na bakamarade ya famille. Alors lokola basi na diaspora soka zokabwana mobali
mwana mwasi moto azalaka na bafanatique ebele na ebandeli même soki bakabwani ye moto azalaka na bafanatique toujours ebele na bakamaradi yango wana mpona yo ozwa respecte ignore bato wana nyonso à l'avance mpo ozala bien na future na sikoyo mwasi wana ozwa wana yebisa vraiment ayebisaka bakamaradi na ye te ke abimaka na mpo oza na famille oza mpenza sire ovaa na ye epuis ntango balokende na bilamba moko mwasi wana akokóma na confiance vraiment ozoya pa na ye donc akolengela bien bimisaka bilamba moko sikoyo ntango ozobimisa bilamba ntango ozozwi mwasi wana linga sikoyo obanda ovanda na ndako mingi vraiment abanda obenga yo gardien abanda obenga yo soki sentinelle kombo nyonso akobengo mpo ovandaka na ndako soki aza na makambo ne to soki aza na bakamaradi na ye to soki azali na eboki ya bamakambo na ye tika basekaka yo me yo préparé parce que esi ebebeli yo ebebeli ye mpe kwa mpo ntango ye azoloba makambo ekozongela ye après 3 ans 5 ans 7 ans donc bino mibale ebebeli bino me ye na moma wana akoyoka nkembo na chasalon yo sikoyo okoyoka dongo bololo ya chasalon surtout soki osalaka toujours na zolo mpo bacélibataire baza na chance ya kozala 24 heures sur 24 heures na mopepe alors soki ozotambola kaka okokutana kaka na eloko moko to na moto moko akozwa yo to ekokonsole yo yango bacélibataire baza un peu différent surtout na diaspora célibataire avec l'argent eza susu problème mais nazolobela bamarie mingi alors yo marié luka moyen banda kolekisa eloko moko soki omoni biloko eleki ebele même oza na bana oza na mora bana no sakanaka na bango ozala na bango bien mais komitungisa te mpo soki mwasi wana ntango azodebarase yo ntango azokritike yo ntango azoloba makambo nyonso ntango aza na posa na yo lisusu te zala silisa prépara vie na ye akalikila bien même na bana ye akosala nyonso sans yo donc yango wana mpona koluka mindondo te kozala na société ke bana bakotikala nani akoyedike bango mpo soki oza ensemble na ye na caractère wana bana bakobeba plus soki mpo moni bana baza mingi na mama na bango eza normal tika bazala bongo ke na yo yosala tu okende nsima nango mokolo okende en tout cas kopesa ni au revoir ni bana bayeba okembala moko soki ye abeti yo kara c'est bien mais akobeti yo vraiment kara te akozwa mwa coup parce que mikolo wana soki abeti yo kara premier mois deuxième mois 6 mois ekozala problème pourquoi parce que ye na mobali to makambo azali mikolo wana to bamakambo aza na bango misusu bakoboya ye mpona nini parce que ye oza te parce que yo moto oalimentaka relation na bango bakamaradi mosusu soki bazalaka mingi parce que bavivraka spectacle ya couple na bino bango bayokaka makambo nyonso oyo azoprépare mpona yo na ndenge aloba batalaka ndenge kini sikoyo soki okei olekisi 6 mois ni oyaka ni obengaka ni olobaka donc likambo kosala yango wana ni kobenga ni koloba ni kokende kotala bana même olingaka bango ndenge nini donc obungi mpenza otikela bango histoire na bango sans yo otikela bango filme na bango sans yo elingi koloba nini même bino ndenge botalaka filme soki gangi filme azosala filme soki moto oyo ye akotumbolaka gangi to moto oyo gangi atumbolaka ye soki moko na bango ou bien gangi afilme alongwe filme ebele olobi gangi akufi na avant soki mpe moto atumbolaka azotumbwa ne sosi akei filme ebele donc eloko yo kosala yango mpo vi na bino ekomi filme même yo ozomona yango te c'est tout à fait normal parce que yo oza na kati ya filme bawana mosusu bazali bafanatique ya mwasi no baza ebele même bakamarade no même bato bayebi bino même na kati église bango to bakomi bafanatique ebele ya mwasi yo mobali okozala na bafanatique moko moke kaka voire même okozala na bafanatique te oza kaka na baspectateur oyo bazotala bazoloba mawa to bien to en tout cas donc eloko bakoloba mais yo sikoyo balola filme ntango okei en tout cas osala erreur te même olingaka bana no koleka nyonso obenga omeka jamais mais soki bana no babengi yo fo yamba fo solola soki bana na yo babengi yo balingi oloba toujours bazalaka bango moko surtout kotangaka susu kombo ya mama na bango te kotangaka kombo ya moto mosusu te
wana vraiment salela solola kaka na mbana no soko sololi kombo na ye na kombo ya mwana mosusu azali soki bana mosusu baza na ekole même mwana no alobi likambo mosusu opekisa ye te mais yo luka moyen osala olongola yango to oluka moyen olobake ozosala likambo ye mpo mwana kata telefone bongo oyebisa ye okobengi elmo to okoyebisa ye bokokutana omoni biloko okokosala yango wana ou bien bokokutana quelque part ou bien boye oluki kaka likambo ekokosala bozala kaka na contact na mwana soki mwana alingi mais yo kolukaka contact te ozala na mwana parce que contact nyonso okosala na mwana okosala na mama na bango siko mama na bango azalaki so na posano te donc soki akoluka azala pembeni donc mpo kaka ayebe eloko nini ozosala position nini ozali surtout soki ozala na mwasi wana eza problème surtout soki okoti na ndako ya mwasi wana ezali plus grave ke nyonso même akoma komona otina te même akritikaki yo na mibali nyonso ya mokoli même azwaki mobali le plus beau ya mokili mais soki okei okoti mbala moko na ndako ya libala bokomi na mwasi obandi vie ya couple en tout cas akoaccepte yango jamais de la vie yango wana soki okoti kuna zala vraiment kaka na concentration bisika okei mabe na malamu ya mwasi oyo bisika okei linga bozala toujours ensemble parce que kuna de toutes les façons bozala na contrôle bino mibale to yom tozala na contrôle to mwasi wana moto akozala na mwa contrôle moke parce que ndako eza ye mais prouve aza mwasi oyo ayambi yo na moment dangereux donc elingi koloba ke na ndako oyo yo ozalaki supérieur par commission inférieure et puis ridicule alors mpona okontrôle yango bien fosala bongo okepa mwasi mosusu sans koyebisa ye sans ke yayeba et puis en tout cas bonga soki nazoloba boye parce que ne te mingi tango bato bazwaka basurprise ya kobima na bato mosusu alors na diaspora soki tokomi septembre 10e mois 11e mois mibali bakomolela na kati internet oyo basi ya poto mabe oyo babengani nga na ndako mpona boye oyo mwasi vi mobima tosala boye yango wana nazoyebisa bino surtout baoyo basala bino moto bozalaka vraiment na problème mingi bino moto bolelaka mingi bien sûr ntango bolelaka eza clair et net bolelaka basi wana te bolelaka mingi vi na yo ya famille bana na yo na moto alambelaka yo na moto asalelaka mosala mpo mwasi meme aza kitoko meme azobakisama kitoko mais soki sobali ye ovandi na ndako to otie na ndako to boza ensemble soki saboti bolingo ebandaka toujours sukali ekomaka ngai nsima ekomi bololo donc bolingo amour vie ya famille ezalaka amour te mpe memaka yango ezalaka nde sacrifice alors sikoyo yo ndenge oza wana soki bakabwani na yo soki bakoma ozwa likambo la ntina moko te elakisi basapato no mpe komokoma sali te so oti mosala biloko ebele ekomi okoma okontrole te lobi na ntongo folamuka so okende mosala moral eza bien yango wana ndeko mobali soki oke kuna okei kaka mpo kontrole moral na yo mpo kontrole vie na yo mpo tika bango bamema vie ndenge balingeli bana no olingi bango mingi mais okokosala autrement te vie etikali na maboko ya mama na bango oyo ekoya nsima en tout cas bokoregle yango nsima mais linga ozwa temps ebele vraiment mpona ozonga na relation na mwasi no na bana linga ozwa au moins 2 ans ou bien 3 ans na 2 ans 3 ans ou bien 3 ans ou bien 5 ans tango maximum 5 ans tango vraiment siko bango bakomi kointeresse mingi kozala na yo kosolola na yo si bamesani na vie na yo ya couple ya sika wana okomi na bango na relation soki nano bamesani na vie na yo ya couple ya sika te bana nde soki bakoli soki bazwa kotalo sava oyamba bana mais mama na bango toujours keba même okokisi 3 ans même okokisi 4 ans loba soki boleki 5 ans banini mais mbote soki bocroise na nzela en tout cas mbote pesa na yo soki atuni yo likambo bokoki na bino kosolola okau bokutani na nzela mais jamais de la vie oluka bozala susu na contact to yazala na contact na yo même mpona bana to mpona bana te parce que ekoki kobotela bino likambo surtout nazoloba na bato tu akomprenaki ntina mwasi na ye azosala bongo te acomprendre te ntina nini azwi bongo même acomprendre mais tant ezwi ebele eleki 2 mois 3 mois en tout cas agir okosoko agir te bozala couple moko kita mata mais na ndenge ya mabe sans contrôle donc wana nde bokoya kosouffrir
pe bana na bino bakobima na éducation ya mabe. Mais soki eza nango baproblème moko bosali eleki une semaine 2 semaines boye koyoka na bino to 1 mois to même 2 mois boyoka na bino ndenge mpenza bato bayokanaka wana oza na ntina ya kobima te. Mais soki eleki 2 mois ndenge nazoloba omoni bacomportement ezokende bongo surtout maximum 3 mois soki eleki donc ozomona mpenza comportement ngo ezomata ezokoma biloko moko nano tikala komwana libala te. En tout cas ndeko mobali sala oyo nga nalobi linga mbala moko changer vie soko salaka kolinga te ozwa retard po suka nango bokokabwana ntango bokokabwana boya kokabwana banda matata ebanda boya kokabwana après 6 ans 10 ans nsima nango obanda luka soko osala vie mbula ebakisami na ntaneni na yo yango wana luka osala yango kaka na ntango wana même na Afrique ntango mwasi na mobali bazalaka na matata bayaka kobongisa yango kaka entre 1 mois 2 mois suka 3 mois bayaka kobongisa teke couple moko soki mwasi azongi mpa na bango après 1 année esalaka te soki ezali wana ezali mabe makasi yango wana nasukisi awa en tout cas basi oyo baza na posa kobengana mibali bokokobengana mibali mpe oyo bomoni ke balingi babengana oyo deja ozomona suspect likambo echange sala oyo nga nalobi basi oyo babenganaka mibali naza contre bino te au contraire nga nalingaka bino parce que ntango nayaka mpa na bino bolambaka bien bokipaka bato bien. En tout cas naza d'accord mpo na bino mais soki napesi conseil oyo ezali kaka mpo mibali wana bozala na guerre te mpo baboma yo te to bobomana te po yo osala oyo olingaki ye mpe akende luka oyo alingaki te. Mais il s'agit bozala na pe likambo nyonso ekende bien ye azwa motu na ye yo mpo kozwa soki ozwi te biso baoyo bahomsel tokoya kokabola bilengi na bino parce que topasaka mpe bavrai moment botikala malamu. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamo lazana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.